Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino baso na kombo ya elonga ya mokonzi wa biso Yesu Kristu. Nazali kotondo Nzambe tata botondi pona libakuli ya pesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino mai matali lilobali ye ya tiango likolo na ye me. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Lilobali ya Nzambe elobi nini? Lelo tokoyanola na mutuna moye. Tokokende na kati ya makomi po toyanola na mutuna moye. Eloko nini esengeli yo sala tango yo omoni ndeko no ya mobali to ya mwasi asali lisumu to azokosala lisumu? Eloko nini yo okoki kosala tango yo omoni ndeko no ya mobali to ya mwasi aza kosala lisumu to asali lisumu? Okosala nini? Eyano ya bokuse na mokuse ezali boye. Esengeli o confronter ndeko wana ya mwasi to ya mobali. Lingi koloba esengeli okende yo osolola na ye. Maye Nzambe alobi na lilobali ya ye concernant maye ye asali. Kasi yambo tokende na lilobali ya Nzambe toloba totanga lilobali ya Nzambe concernant confrontation biblique. Nalingi napesa bino bokeseni boye bozali kati ya eloko tobenga na lopoto la rémission de péché pe pardon ya péché ya masumu. Rémission ya péché ezali pona moto oyo mosumu ko abotami no mbotama ya sika te. Moto oyo tokamata ndakisa depuis abotama mosala na ye bobele kosala mabe. Alors, moto mona po abika esengeli a se repentir, esengeli asala nini? Asala maima komami na Romains chapitre 10 verset 9. Elobi ete soko tatoli na monoko mwayo mokonzi Yesu pe ondimi na kati ya motema mwayo ke Nzambe asekusi Yesu na bawa okozwa lobiko. Tobengi yango na lopoto repentance. Toko se repentir, moto ako se repentir au belembala moko. Nabo confessaka Romains chapitre 10 verset 9. Kasi confession ya masumu ezali pona moto ya siri deja abiki. Confession ya masumu ezali pona pécheur sauvé. Lingoloba moto oyo atatoli na monoko mwaye mokonzi Yesu andimi na motema mwaye ke Nzambe asekusi Yesu na bawa moto mona azui likabo ya elimu esanto euti pa Nzambe mokeli. Moto mona akomi mwana ya Nzambe mokeli, mwana ne ya mwasi to ya mobali pona seko. Kasi tango ya azo kotambola, tango mwana Nzambe waza na elimu esanto Nzambe azo tambola contrairement na mokano ya Nzambe, tango aza ko violer lilobali ya Nzambe, tango aza ko tambola eyenge bene na lilobali ya Nzambe te, moto mona esengela kende pa ya Nzambe mokeli atubela masumu mayi. Confession ezali pona bato bana. Ezate ka kende pa bato basusu to songolo pakala pa atubela masumu mayi. Non. Masumu mayi akende ko tubela epa ya Nzambe. Responsabilité ya mondimi moko na moko ezali nini? Ezali ete a meteni boyokani na ye, boyokani entre ye na Nzambe mokeli. Sima boyokani a meteni boyokani entre ye na bandimi basusu. Confrontation biblique ekolingisa bandimi bazongana bazana boyokani na kati na bango. Liboso d'abord boyokani na Nzambe mokeli pe entre bango bandimi. Confrontation biblique, lingolo confrontation biblique na bana lingala lingi koloba yo okei ko solola moninga na yo to ndeko ya mwasi ya mobali o monike asali mabe. Nde yo zo memela lilobali ya Nzambe na bolingo.
ezate ko kende ko condamner non ozo sololane na bolingo liloba nzambe pona ko lakise ke no eloko asali eza mokano nzambe te yango na to benga confrontation biblique yango ezoko tango na bosalaka ndenge na ko ozo pesa ndeko mwasi to ndeko mobali libaku oyo ezolingisa ye ayekola to abongwana kasi komikitisa pe bolimbisi ezali très important na kati ya confrontation biblique po ete moto azonga na nzela il faut moto amikitisa parce que so moto amikitisi te pe azondima pardon te moto mona ekoza difficile hein? Po confrontation et réussir ekoza difficile azonga na nzela mais il faut amikitisa ezali très important totambola na kati ya mwinda lokola ye nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso azali mwinda totambola na kati ya mwinda po ete mokili ya likolo na se yeme azali mwinda toke na 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7 sango oyo toyoki epa na ye mpe tozokoyebisa bino ete nzambe Elohim azali mwinda e molili eza na kati na ye te nzambe mokili azali mwinda molili ata moke te eza na kati na ye verset 6 soki tolobi ete toza na boyokani na ye nzambe mokili e mpe tozotambolaka na kati ya molili tozobuka lokuta tozokopratike bosolo te donc soki yo ndeko soki ngai tolobi ete tozali na boyokani na nzambe oyo azali mwinda eke biso tozotambolaka na kati ya molili nzambe ase oyo aza molili ye nde aza mokonzi ya molili ntango tolobi ke toza na boyokani na nzambe mokili nzambe oyo aza mwinda eke biso totambola na molili tozobuka lokuta tozokosalela bosolo te nous ne pratiquons pas la vérité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Verset 7. Kasi, soko tozoko tambola na kati ya mwinda, lokola ye moko nzambe mokeli azali mwinda, tozali na boyokani na ye. Na tango wana makila ya Yezu, mwana wa ye, eza ko purifier biso na masumu maso. Donc, yonde komasi yonde komba soko olingi oza na boyokani na nzambe mokeli. Nzambe azali mwinda esengeli otambola na kati ya mwinda. Esengeli otambola na kati ya lilobali ya nzambe. Pona nini? Po ete lilobali ya nzambe ezali mwinda. Lilobali ya nzambe ezali mwinda. Alors, eloko nini esengeli osala po ozongisa boyokani entre yo na nzambe mokeli. Po ete yo botami mbotama ya sika ozali mwana ya nzambe oza na elimu esantu ya nzambe ozoko tambola kasi na botambolaka bwa yo obeti libaku elingi koloba ozoko tambola te eyenge bene na lilobali ya ye obuki mibekomi ya ye eloko nini esengeli osala po ete ozongisa boyokani entre yo na ye parce que tango yo ozotambola contrairement na mokano ya nzambe ozali na kati ya communion rompu boza na boyokani na ye te soko osambeli akoyoka yo te ye mpe akoloba na yo te me eloko nini esengeli osala po ete ozongisa boyokani entre yo na nzambe mokili po ete soko osambeli ayoka yo po ete elingisa mpe ye aloba na yo. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Soko tolobi ete toza na lisumu te tozoko se séduire biso moko e bosolo eza na kati na biso te. Soki yo ndeko mwasi mobali yo lobi ke yo oza na lisumu te to okutani na moto ayebisa bi ndeko ngai ngai depuis na botama ngai asaka lisumu te soko yoki moto alobi ndenge wana pakata mbangu azokosa aza moto alokuta moto wana azo se séduire lui-même e bosolo eza na kati na ye te po ete la seule personne moto se moko oyo abotama akoli
asali ata lisumu azali tenté na nyonso ndenge yo to ngai tozokoki kozala tenté na mokili kasi asala lisumu te eza bobele yaya na biso mwana ya nzambe Yesu Christ azalaki tenté en toute chose sans commettre un seul péché mais le reste ya bato banso oyo baza na se awa soki moto alobi aza na lisumu te moto wana azoséduire ye moko epuis bosolo eza na kati na ye te. Alors sikoyo soki oyebi kosali mabe e olingi kozongisa boyokani entre yo na nzambe mokili esenga tubela masumu mayo. Alors masumu mayo okotubela yango epai ya nani? À qui devez-vous confesser vos péchés? Est-ce qu'il faut qu'il n'ait pas songolo pakala bongo tubela masumu mayo? Est-ce qu'il faut qu'il y ait na télévision oyebisa to na radio? Liloba nzambe lobi nini? 1 Jean 1 verset 9. Soko to tubeli masumu mabiso. Soko to tubeli masumu mabiso. Na nani? Epa ya nzambe mokeli. Ye nzambe mokeli azali fidèle pe juste. Pona kolimbisa mabe mabiso masumu mabiso. Pe pona ko purifier biso na masumu maso. Donc soki yo oyebi ko sali mabe. Yo okokende ko tubela mabe mana epa ya nzambe mokili. Oyebisi ye tata nzambe mokana na yo ezake nabuka tobuka lokuta te me kasi nabuki lokuta. Olimbisanga po ete nabuki lokuta na komba Yesu Kristo. Ye nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso azali fidèle pe juste pona ko pardonner mabe manso mayo osali pe a purifier de toute iniquité. Voilà la parole de Dieu. Verset 10 lobi nini? Soko tolobi ete toza na lisumu te. Tozoko misa nzambe mutu to alobaka lokuta. Donc nous le faisons menteur et liloba liaye eza na kati na biso te. Yo soki yo lobi ke yo za na lisumu te. Yo zoloba ke nzambe abukaka lokuta. Azali mobuki ya lokuta. Kasi nzambe akosaka te. Nzambe mokele ya likolo na se biloko biso na bonene boye eza na eloko moko o ezali impossible asala akoko buka lokuta te. Dieu ne ment jamais. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Alors koloba bilobela te, hein? Seul Jésus-Christ asaka lisumu te. Le reste bato banson o batikali basalaka masumu mais soko osali lisumu esengelo ke ne pa nzambe mokeli ya likolo na se ya biloko biso osenga bolimbisi na kombo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo azali avocat ya biso epai ya tata mokili. Tata na biso azana likolo. 1 Jean chapitre 1 to chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Tokotanga verset 1 à 2. Bana mike nazoko komela bino biloko biye po ete bosala lisumu te. Tina Jean akomaki mai tozotangawa eza po ete bandimi basala lisumu te. Et soki moto asali lisumu tozali na avocat na biso. Tozali na avocat o azali pene ya tata. Avocat en komone nani? Jésus Christ le juste. Voilà. Donc, Jésus-Christ azali avocat na biso. Tango tosali mabe, toke pa nzambe mokeli kosenga pardon. Yaza avocat. Et pas ya tata. Verset 2. Ye Jésus-Christ azali victime expiatoire pour na masumu mabiso. Non seulement pour na biso, pour na masumu mabiso, mais pour ya bato banso ya mokili mobimba. Jésus-Christ était mort pour tout le monde. Mutu yonso alinga bika lelo,
Akobika. Alors, tozotala mutuna biso ya lelo ezalaki toyeba soki yo omoni ndeko no ya mwasi ndeko no ya mobali azosala lisumu yo okosala nini. Ezali mpe na bandeko basusu akoya epa mokambi alobi likambo azaki na moninga ne baswani ndeko no ya mwasi ya mobali aye koloba makambo me akoyebisa verite nyonso tu te. Me yo ozo okamba il faut ozala okamata parti pris ya moto moko te. Yango liloba na Nzambe ezoloba ke oyo moto aliboso azokoloba mpo na cause na ye azoparaître juste aye azomilela azoloba omoni ngai talanga ngai naza victime motu te ta ndeko boye azosala boye ntango azoloba azoparaître juste kasi ntango moto oyo azokoaccuse ye aye vient sa partie adverse et on l'examine. C'est ce que dit le livre de Proverbes, chapitre 18, Proverbe 18. Tout qu'il y a beaucoup de Proverbes, chapitre 18, tout le verset 17. Oya liboso azokoloba na cause na ye azoparaître juste. Kasi tango parti adverse ye nde oko examiner. Et sengeli kozala na attitude wana. Très important kozala impartial, kokamata parti prite. Oyoki o alobi aya afundi moninga na ye afundi ndeko ne ya mwasi ndeko ya mobali oyoki yofo benga pe o bafundi wana oyoka pe ye ekolingisa yo ye ba vérité eza te kokamata décision sur base ya ka parti moko yo oyoki non eza correct te okosala erreur eloko nini esengeli osala po éviter que losambo na yo elumba solo mabe te epa Nzambe. Qu'est-ce que vous devez faire pour éviter que votre prière soit une abomination? Proverbe 28, verset 9, le bénini. Soko o détourné lito ina opona poete oyoka liloba ya Nzambe te. Le sambo na yo ezali une abomination. Ezokolumba solo mabe. Ça pue, ça dégage une odeur nauséabonde. Alors, yango wana tulobaki à tout à l'heure que liloba Nzambe ezali mwinda. Liloba Nzambe ekolakisa yo nzela, ekolakisa yo ba obstacle nyonso eza na nzela po ete ocontourner. Alors soki omoni moto a détourné oreille na ye aboyi koyoka liloba ya Nzambe, même losambo na ye ezali une abomination à l'Éternel. Donc si oyebi que o refuser oboyi no koyoka liloba ya Nzambe, alors tina moko po osambe eza te parce que losambo c'est une abomination. Soko yo lingi ke le sambo no ezala une abomination eloko nini esengo sala esengo détourner l'oreille na yo po ete oyoka liloba ya Nzambe te oboya koyoka liloba ya Nzambe. Alors est-ce que oyebi tina nini yo oza kozwa oza na bozwi na nyonso tu te mpo na nini? Pourquoi? Est-ce que oyebi tina nini yo oza koprospérer te to oza na bozwi te? Oyebi tina nango? Zambi yo ozobomba masumu mayo mabe mayo ozobomba yango. Tango yo ozobomba Nzambe azomona to azomona te? Nzambe azomona. Mpo na nini ozokomiyokisa pasi yo moko? Mpo na nini ozozwa mbeli ozomituba yo moko? Mpo Nzambe mokeli eloko moko te ebomami liboso na soko omoni ke otamboli contrairement na mokano mwa ye osali mokano mwa ye te me kende mbangu epa na ye po ete oyebisa otubela mabe mayo kobomba yango te. Na bobombaka mabe mayo yo okati boyokani entre yo na ye Nzambe mokili. Et par conséquent ye Nzambe mokili akoyoka yo te balosambo na yo ekozala exaucé te. Alors so olingi ke balosambo na ezala exaucé ye Nzambe mokili ayoka yo esengeli otubela mabe maye yo osali epa na ye na kombo ya mokonzi Yesu Kristu azali fidèle et juste mpona kopardonne toutaki otanga yango. Azali fidèle et juste mpona kopardonne yo na manso oyo osali po ete Nzambe mokili ayoka yo po ete balosambo no ezala exaucé esengeli ondima mabe mayo okondima ngo epa na ye Nzambe mokili ya likolo na se
na botubelaka epa na ye mabe oyo osali mpe na botikaka mabe oyo osali otubeli yango otiki yango ye okozwa nini ngolu okozwa miséricorde ya Nzambe. Totala sikawa maye Yesu Christ alobaka concernant eloko nini esenge osala ntango yo omoni ndeko na yo ya mwasi to ya mobali azosala mabe. Yesu Christ alobaka nini? Yesu Christ alobaka boye. Toke na Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17. Soko ndeko na yo asali lisumu. Esengo osali kende na télévision, na radio, au public, moi songolo pakala sali boye, songolo pakala sali boye. C'est ça? Non, Jésus-Christ alobi boye te. To continuer kotanga. Soki ndeko na asali lisumu, kende o reprendre ye entre yo na ye bino mibale. Soka ayoki yo, ogayi ndeko na yo ya mwasi to ya mobali. Eteni etape ya mibale. Kasi soki ya ayoki yo te, ndeko na yo asali mabe, asali lisumu, oke o reprendre ye entre yo na ye, ayoki yo te, kamata moto moko to bato mibale po ete affaire yango eza régler sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ayoki yo te, yo zwi moto moko to bato mibale na yo bokei bo confronter lisusu selon liloba ya Nzambe boyebisi etala ndeko liloba Nzambe lobi boye maye ozosala eza malamu te. Soki ye a refusé koyoka bino o bokei etape ya liboso yo moko entre yo na ye aboyi koyoka yo yo zwi moto moko to bato mibale na yo bokei boconfronte aboyi mpe koyoka bino. Alors esengo loba nini ntango yo aboyi koyoka bino aboyi koyoka yo na batemo okei na bango lobango na église. Soki mpe ye aboyi koyoka église alors liloba Nzambe lobi nini qu'il soit pour toi comme un païen azala mpona lokola mopagano to un publicain. Voilà. Ba étape ya confrontation biblique ezali boye. Tu komona ngo awa. Yesu Christ aloba te ke soko moni ndeko no asali mabe kende benga bato loba na bango to kende ko panza sango. Non, Jésus Christ alobi ningo na te. Alobi étape ya liboso soki ndeko no asali lisumu kende o répandre yo entre yo na ye. Soka yoki yo ogayi ndeko na yo ya mwasi to ya mobali. Deuxième étape soka yoki yo te. Alors yo kozwa motu moko to bato mibale na yo bokomi 2 ou 4 bokei po ete bo régler affaire yango bolakisi sur liloba Nzambe concernant makambo ya bozolakisa yango bozoconfronte na bolingo pa ete eza te bozokende kokondane. Non, avec amour, avec douceur po amona mabe oyo asali azonga na nzela. Soki ayoki yo te na batemo okei na bango alors esengeli sikoyo kosala nini koyebisa yango na église. Bon, soki mpe na église bandimi ça va, mais soki aboyi koyoka na église alors étape ya suka eza nini esengeli kolongwa alongwa mosika ya église aza so nzinga esika bandimi baza te po ete akomi mutu ya nyamu. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 16. Romains 16, et Zolobanini. Romains, chapitre 16, tout en verset 17. Et le dit que, nazo exhorté bino bandeko, bosala keba, na bao bazo ko causer division, pe scandale. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Maté amae tolite ali bozwaki. Bolongwa bozala mosika na bango. Verset 18. Po bato ya lolenge loye bazali ko servir Kristo mokonzi na biso te. Kasi bazo servir nini libumu na bango moko. Et na maloba ya kitoko. Maloba ya ko flatter baza ko séduire mitema bato bazali simple. Soki toke na Galate 5 verset 12 le banzambe lobi nini puisse-t-il être retranché malongwa musika
ceux qui mettent le trouble parmi vous, trouble dans le il faut bazala musika. Bato bazo semer division, bazo semer trouble, bazo tia trouble, bazala musika. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14 à 15. Et ce qui moto a to cité oyo tozoyebisa bino na mukanda moyi bozala na boyokani na moto mona te po ete ayoka soni botala ete lokola ennemi kasi bo avertir ye lokola ndeko na mpona kosukisa eloko nini esengeli osala ntango yo omoni ndeko no ya mobali mpe to ya mwasi asali lisumu tolobaki ete na bokusi esengeli koconfronte ndeko no ya mobali to ya mwasi bibliquement avec amour eza teke bozokende kokondane me boconfronte eyenge bene na liloba ya nzambe bolakisa ye mayeya asali ya mabe na bolingo e tolobaki ete soki ndeko mwasi ndeko mobali bazali na différent na moninge na ndeko mosusu aye korapporte mpona yo koyebisa yo esengeli osala angele koyoka kaka ye te yo liloba nzambe elobi ke le premier qui parle dans sa cause paraît juste waye liboso azoloba concernant makambo mai azo paraître juste kasi vient sa partie adverse et on l'examine yo pe fo yoka o mosusu o baye kofunde pa na yo ya lobi ça va yoka pe o mosusu nde o permettre o examiner yango ko kamata décision te sur une partie o aye ko ebiso makambo o kamati décision non eza mabe responsabilité à mondimi ezali nini à maintenir boyokani à maintenir communion d'abord na nzambe mokeli et ensuite na bandimi basusu confrontation biblique tozosala yango po elingisa bandimi ba retrouver communion to boyokani na nzambe mokeli pe entre bandimi confrontation biblique ezoko permettre na bandimi ezopesa na bandimi opportunité pe tango ke elingisa bo ba apprendre po ete babongwana po bazonga na nzela oyo ya malamu selon liloba ya nzambe tomonaki mpe baétape ya confrontation biblique Jésus-Christ alobaki te ke bato so omoni ndeko no asali mabe okende na radio to télévision oloba en public te yo omoni ndeko no osala lisumu étape ya liboso ezalaki kende komona ndeko na yo oreprendre ye selon liloba nzambe entre yo na ye bino mibale soki ayoki yo ogaye ndeko no ya mwasi to ya mobali soki ayoki yo te alors deuxième étape yo okamati moto moko to bato mibale batémoin okeye epa na ye boke susu kolakisa ye makomi maye asali eza malamu te na bolingo kokondane ye te soki ayoki bino te yo na batémoin no oke na bango te alors esengeli komema ngo na église koyebisa ngo na église soki mpe ye ayoki église te oyo ezali etape ya suka esengeli akoma mosika ya église voilà action to étape ya confrontation yango wana po ete et permettre bandimi disons ko garder église propre po ete bandimi ba maintenir boyokani communion na nzambe mokeli pe communion to boyokani entre bandimi nzambe wa kela likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu